mbote na bino nyonso bino oyo olanda video oyo ngai Sermeda mwana ya pasi ya papa Daniel Mabiala mwasa kwa pia kasambaka na limo na osadresse surtout na bakonja mboka wa etali pone bakangi papa na nga bakangi mobile na osenga liberté na bao parce que on ne soit c'est pas vraiment ils ont les canaux internet qui les a mineurs tout ils en font pour le dire bakangi papa na mobile na nga za mposa alibe bao parce que pour ni crise continue nda baleki na batanga classe T donc makambo bezo ezotambula surtout na sa tresina babato Elizabeth balosala contre volonté na nga mona ndima libala en plus bate pia luwa ngate aluwa ngate en plus naza mineur naza besoin de billet donc ba commenter nos osala eza lukuta naza